Pourquoi bango baye ko découvrir makambo mususu o biso to ko découvrir avant Joseph o ndeko na bango bate kaka bana Abraham atiela ndeko ne Benjamin kopo ya or izalaki en Égypte en Afrique parce que banani basalaka kopo ya or to nisika babungaki programme of mukimbango atikaka eta kotina motangisi Fumu Kimbango, c'est ça? Ingeta. Ce que tu vois, il y a une histoire de Kimbango, tu es mon qui soit saisi par l'objet qu'il a volé. Très bien. Moyibi bakangake ne loko yibi, mutalukuta bakangake pe ne loko azoko sa po Fumu Kimbango lobaki totanga Bible. Ye mo totanga Bible po to salela rote mais totanga Bible po to sosola makambo eza na kati wana. OK. Mususu bayema nzembwa Yerusalem mboka ya sika etongami pona babulami kolela te o pasite mais soko ke na Israël na Palestine ti lelo bitumeza kuna mboko ya lobaka donc concession ele ko wana ba congolais bazoka nzembwa na ndeni makasi ndeko ya Diego kwa na 1482 ndame maki ba missionnaire noir na Portugal na mwana wazinga nkuvu nde bana wana bato bayi kokotisa trahison koteka vérité oyo ezalaki na Afrique sikoyo yaki pamvita atelemi na 1706 batumbie na mwana na Mukongo mbuta kisolokele mbuta dia lungana na mbuta dia ngenda Yesu mtatindaki Fumu Kimbango mais bakangaka Fumu Kimbango poani pour parmi infraction Fumu Kimbango balobi il a interprété la Bible de sa façon. Mais kasi Jésus-Christ yé bakanga c'est normal yé bakanga. Mais pour la bana Israël que Fumu Kimbango asali 30 pona lobiko ya bayindo mvuluzi za bandombe muto asengi indépendance noire ki pwanza za bandombe pour moyindo azaki na pasi azangaki muto donc bango balingaka te moyindo azala na mobikisi d'infraction na epo lobaki ke aza mobikisi ya bayindo. Mwana motote boa kosangai abongwa ni pete boa wangata Nzambe ya le Nazarien le Nazarien le Nazarien le Nazarien bana kitoko koma mukondima atako babakola ke mafuta na musakolima lelo ya yobolingo bateli le Nazarien Lipamboli oyo mona na katempeni mama kandelobi koleke mapapu masope mafuta tokokesikana longo na Nzambe oyo mabenga na makoni. Bonjour, salut à tous les abonnés de la chaîne Le Nazarien Télévision, partout où vous nous suivez en ce moment. Nous sommes très heureux et très émus de nous retrouver encore en ce moment dans ces nouveaux numéros. C'est un réel plaisir pour nous. Il y a Kokabola sous temps Oyamukie Oyepesami entre Bisona Bino parce que c'est le seul moyen, le seul canal où permet à Bisona Bino to solo laka ensemble Bino Banda Kuna Bino et Bisope na ba télévision au séquence bozola de la biso. Merci Nayo Mama Tiffany, la femme de l'Éternel, la princesse et la précieuse de l'Éternel. En tout cas, merci beaucoup maman pour ta confiance, ta fidélité et surtout namute mamalam ozalano envers biso. En tout cas, main de la main, le Nazarien toujours en avant. Nous sommes là avec quelqu'un que beaucoup les connaît. En tout cas, il est célèbre. Et belé baye billet parce que tous la chaîne où le belara kaka ba religion beaucoup découvrir ensemble mais tout beta masolo na Italie religion wana azali nani azali koko palata beaucoup découvrir bonjour mon mboka Yambalo ya kama ministre
Eli. Okay, toka mwana. Nazokatela nzambe losako na sesiko. Nazokata losako siko kuna. Nalingi nakatela nzambe losako. Losako awa. Aniva. Allez, katela. Allez, tozosonga siko, tozosonga. Tikela katela. Nazosonga, s'il vous plaît, tikatela. Yoka. Olingi lipal. Olingi kopot. Olingi mosala. Bona nini? Mbote mingi mama Afrika. Komba kwa mukimbangu. Mama Esther. Mama Esther eza kombo ya ba français. Esa kombo na ethnique. Yango ba bengi non na français. Buweka. Nengwa buweka. Okay. Biso Koko Palata. Merci beaucoup Koko Palata. Ebele ba yebi yo déjà. Mais ça ba msusu pe mbande ko muki ba ko bunga mo muki so ko se présenter na ba bazo landa yo ba yeba Koko Palata zali nani. Matondo mingi nengwa buweka. O Koko Palata azali moko ya molobeli ya baindo oyo tozo conscientiser jeunesse congolaise, jeunesse africaine, jeunesse noire, il y a toute tendance confondue, il y a monde partout aux alliés, il y a qu'on reconnaître ba valeur na biso, il y a qu'on reconnaître, il y a qu'on ba histoire ya mboka ndenge nini race noire ibandaka, eza 40e race na monde. Mapamboli nango eza nini kati na kiboindo, mabomba minini bataki kati na kiboindo. Nde yango wana Koko Palata zali moko ya molobeli ya mfika tope ya kama oyo ezali kombo bakoko babelelaka oyo babengaka yango Afrika na leleko wana nde esali biso esengo mingi komona bino bilenge pe bozoluka bandeko bayebi histoire pona kotalisaka na monde ete lolenge nini biso banoir tozalaki ndenge nini toefraka ndenge nini lobi na biso. Merci beaucoup Koko Palata na si vous sentir déjà que azawana ma matière eza vraiment makasa en tout cas pour consommer vous allez toujours brancher na kolando malamu obeto meki ko meka un peu ko frôler sur histoire noire. Est-ce que tu ko yeba l'homme noir a uta vraiment wapi moi quelques minutes to pe soper sa histoire ya l'homme noir. Matondo mingi moto moindo azali loposo moto ya liboso nzamba salaki na mokili to pe tata mokili salaki. Très bien. Bambate bango moko na buku na bango na Bible balobi nzamba lobi faisons l'homme à notre image. Na buku nini wana? Na Bible. OK. Ndenge bango balobi. Banani? Ndenge mundela lobi. OK. Po ya wangana ki ayeko tiake biso to uti pa Adamu na Eva. Menzoka biso ba noir to uti pa Adamu na Eva te. Biso tozali premier être au monde. O nzamba salaki loposo liboso. Démontrons on a. Matondo mingi. Bango yango na ebisio bango balobi nzamba lobi faisons l'homme à notre image. Okay. Qu'il soit à notre ressemblance. L'homme na lingale lakisi muntu. OK. Mboka nini na monde eza na peuple muntu to babantu. Eza biso ba congolais. Mundela découvrir lobi lorsque les plus anciens du monde et bimi na continent africain. Donc parce que pourquoi on dit que l'Afrique est le berceau de l'humanité? On appelle l'Afrique le berceau de l'humanité. Parce que c'est ici qu'on a découvert lorsque les plus anciens du monde. Et ça, il y a l'homme noir. Si l'homme noir ndazali na ressemblance à Tata Mokeli. Ce qui nzamba lobaki to sala mutu na lolenge na biso. Sko mutu aza moindo. C'est que moto loposo moindo eza ressemblance à nani? Et Tata Mokeli.
Pape Jean-Paul II a confirmé que nakoya libala Mobutu na Bobila. Tango yaki libala Mobutu na Bobila bazongisa mbuta Mobutu na prima koya. Tango utaka na yaki na authenticité kutanaka na Tchétchum. Ndeko ya abimisi authenticité. Ke tozonga na programme na biso retour à l'authenticité. Nde lokola catholique na mindele ba comprendre ki bato soki bazongi na programme na bango donc c'est que biso tozali sur na bénéfice te. Nde babande ko bundisa catholique ya complicité na catholique. Nde ba koluka baloba te koloba retour te loba recours. Menzo kezaki recours te ngai na zongi na programme na ngai yebisanga kana na baluka na talango te. Ezaki likamute ke authenticité to baluka to talango te. Tozwa yango elateli na yango ndenge nini tokolata oyo ko représenter biso tant que ba congolais po tozongi na authenticité na biso tozongi na programme na biso eleli na biso ekozala ndenge nini bomba te tokolinga biso tolia biloko po tozongi na programme eleli na biso ekobala na nzoto na biso na authenticité tokoyeba tokogere mboka ndenge nini bakoko na biso bageraki mboka batamusaki yango na politique nini ya kolia kokokela dia lungila tolia tokokela ata moninga kezamba bomini ya makoya na mboka atokendaki musala tokosala nini okolia nde lokola yokaki bango bongo nde bakoluka bazongisa ye na recours na prima koya nde koya libala Mobutu na Bobila aye na mabele na biso abeze mabele ekote koya kaye tango ekote koye akokende na Kisangani ake ko baptiser des cardinaux Malula na Echao lokola bembe ya nyanga peta nengwa anuarit izalaka na Kisangani po kote batiaka embeli wana ezalaka kobimaka makila ndi akomeme bembe wana kolongolango na Kisangani ake na bangi ake sa la lettre alobi je viens de découvrir quelque chose en Afrique précisément au Zaïre si réellement Dieu existe Dieu est noir Dieu existe au centre de l'Afrique au Zaïre alongwe na bangi ake na Italie po pape soka uti voyage ba criminel banani ba génocidaire ba lukaka ba génocide na Afrique ba génocide partout ba ya kapwa betela bango ndenge nini voyage na elekaki nda expliquer bango bi je viens de découvrir quelque chose en Afrique précisément au Zaïre si réellement Dieu existe Dieu est noir Dieu existe au centre de l'Afrique au Zaïre mindele na curiosité mindele balobi quoi Dieu est noir nde balobi te papa lingate ka vérité na biso côté biso tolelaka côté to colonisa donc ceux qui bayebi ke bango nde baza ba premier être na pole loti lelo congolais ebite ke yende aza premier être na monde pourtant mundela lobi ke première os ebimi na Afrique na Tanzanie mais Tanzanie ezali mabele o bazali kolongwa na bakoko na biso na est kokene koteka bango na Zanzibar na Tanzanie mais ce qu'on oublie que bango baza ba être ya liboso mais sur tel niveau de développement pourquoi bango baza likolo par rapport na biso aussi longtemps bango biso tozaki batu ya yambo selon bino tozaki batu liboso et pourquoi bango baye ko découvrir makamu susu o biso tokoki ko découvrir tant avant makamu nyoso bango bazo sala yango ndezaki na développement en Afrique pour Afrique ndezali grande puissance mutebani grande puissance na développement na mathématiques au moni bango ba otangisa bazongo en Égypte en Afrique Afrique nde mutu esali invention na monde po monde ezala boye po biso nde bakoko na biso bautaki na l'âge de la pierre taillée bake na l'âge de la pierre polie bake na l'âge des métaux bavivaki na pêche na cueillette na chasse na agriculture pêche élevage document écrit po bakomaki document miwe bakuti biso na époque contemporaine na ba moyen âge siko yo ebisanga siko bango bayebisa biso pe o bango basalaka pour première être ndé yaya liboso ndatiki la kabaleki bala bango herba yé ba ko kuta déjà l'homme noir na niveau ya sema kasi bango bazela déjà moi liko te bango bakutaki bango bakuti ndé développement de l'Afrique koloba te la kuti po muto mundela memaka azalaki zoba te mundela meminde ba génie ba koko na biso o balambi libende balambi ba cuivre ba or mais biso tous en capacité wana ya kolamba eloko wana te mais donc musu yango na biso classe bino boza médiate faut na classe batangisa ki bino ngo ke mundela kuti biso na l'âge des métaux to sali Congo est-ce que Congo ezala importé ke bakutaki Congo bakutaki nzungu bakutaki sani bakutaki mbeli pamba te na Bible na bango moko Pharaon alandi Joseph o ndeko na bango batekaka bana Abraham atiela ndeko ne Benjamin kopo ya or izalaki en Égypte en Afrique
parce que banani basalaka kopa or. Merci beaucoup bandeko balandi ya tena biso les Nazariens bo sentir ba matière zo uta wapi na ndeko o abengami na kombo ya Coco Palata. Donc tout ça vraiment na makambo lo bebele na mona azo mata donc to mekampe ko zonga momuke Coco Palata bandeko bazo landa biso au sambelaka wa poser la kimbangiste muto église de noir ba msusu babenga bino bongo sko expliquer non yo sambela format wapi matondo mingi biso tozali na liboke ya Amfika liboke ya kozongisa baindo nesika babungaki programme ofu mukimbango atikaka eta kotinda motangisi oya koya kotangisa donc biso toza na école donc eza religion po soko lo biso kina sambelaka wana nde ekozala plaisir on nazane na kati ya religion na kati ya religion ndo komona spiritualité politique na science. OK. Donc la spiritualité on a sambelaka eza spiritualité authentique. Lo lenge nini bakoko nanga basambelaki. Bangala babelelaki nzakomba. Ba misusu akongo mongali. Ba shwaili mungu wa baba. Ba kongo pungu tulendo. Baluba vidimukulu. Donc ngai fona belela bonzambe ya bakoko nanga babelelaka. Nde kotenga nazali. Bon kombo ya fuva moruta wapi? Vuvamu ezali kaka tozonga nesika tobungelaki. Vutuka vana pambu uvidila. Donc eza kaka tozonga nesika donc eza kaka retour à l'authenticité. Donc vuvamu elakisi kaka tozonga l'authenticité oyo ekolakisa biso lolenge nini tosalelaki politique na biso na Afrique oyo ekambaki Afrique. Lolenge nini tosambelaki, lolenge nini tosalaki invention. Maintenant, quand on a bien malamu idole na bino soit autorité soit otoko benga comme prophète idéal na bino ezalaka Fumu Kimbangu, c'est ça? Ingeta. Ce que tu vois moi histoire ya Kimbangu te mo mkie. Matondo mingi Fumu Kimbangu histoire na bango etika makazana no prophétie pamba te yango na bisaki yo lobi mundele lelo azana ba invention. Nzoka likamuna likamu ezalaka programme prophète ayaka pamba te ayaka tangu mabele bebaka. Soko moni ba Moïse batelemaka pona koya ko bikimisa bana Israël ezalaki pamba te azalaki des races différents. Vous omona soko moni Yesu Moïse abimisi bana Israël bazongi en Égypte na Israël pa na bango mais ba Romain bakangi bango lisu ndesengaki Yesu aya abota mapo ebisa bana Israël bokoki lisu ko s'adhérer na programme ya ba italien te ya ba Romain te po tozonga na programme na biso ya Israël o tatatelaki ndenge moko pe Fumu Kimbangu atelemaki pona ko informer l'homme noir que nyongo oyo bakoko na biso bakangaki bana Israël pendant 30 ans ekoki pamba te za ba convention spirituelle mais robeti le solo Yesu mais Yesu akufaki pona race moko takufa pona mokili nyonso te lukuta batunie na Matthieu 15:24 Yemoko alobi je n'étais qu'un Bible. Mais il faut que le voleur soit saisi par l'objet qu'il a volé. Très bien. Muyibi bakangake ne loko yibi, mutalukuta bakangake pe ne loko azoko sa po Fumu Kimbangu alobaki totanga Bible. Yemoko totanga Bible po to salela rote mais totanga Bible po to sosola makambo eza na kati wana. OK. Qu'est-ce que ça verset dans le lobby oui, expliquez-moi. Matthieu 15:24 Jésus Yemoko alobi je n'étais qu'envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Batuni yonde mokonza ba Yuda alobaki nini? Olobi yango batunaki eteke yonde mokonza ba Congolais po ndima. Batunaki po Israël eza mboka lokola Congo. Po Israël biso tango bande ko mususu ba emanzembwa Jérusalem mboka ya sika etongami pona babulami kolela te o pasite mais soko ke na Israël na Palestine ti lelo bitumeza kuna mboko ya lobaka donc concession ele ko wana ba Congolais bazoka nzembo wana ndeni to anoka nsamboka ngoza ka likolo menzoka ezala ngoka mboka lokwa ya ba ipase kozala te mekeno tala siko bitumbu eza entre Israël na Palestine mboka ba Yesu toujours on a histoire Fumu Kimbangu. OK lokola eza ba convention spirituelle Fumu Kimbangu atelemi na 1921 pona koyebisa l'homme noir nyongo oyo bakoko na biso bakangaka bana Israël pendant 430 ans ekoki. OK. Po bakoko na biso bakangi bana Israël na Égypte pendant 430 ans. Lokola eza ba convention spirituelle nzamba limbisaka mabosa na kate. Oloni machacha ekobima madesu te ebimaka machacha. Nde yango biso to bandaki boumbu na 1491 neleko ya roi Zingankovu na koya Diego Kao pona koya koluka bepis po nzale kotaki na Europe nde pape Sextin IV na Jean Joao au premier basangisaki religion na politique nde batindaki ba explorateur
baluka millième femme ya roi Salomon maman manqué na nsamba azalaki éthiopienne o mundela pesaki na baptême reine de Saba. OK. Ye wana nde mutakomisaki roi Salomon mutabozwe belé. Nde lokola bazali koyeba origine na ete nde batindiki explorateur baluka copie ya bepis bizeuzeu. Nde koya Diego Kao na 1482 ko découvrir esika bato banyokolaka bakoko na bango bazalaki nini ko uta pourtant tokoisaki Egypte nde bakoko bakitaki koto oyo mpona kosala lisu liboke mais tikalaki ya bamaghrébien bana wana balingi ba exterminer race noire. OK. Nde bakoko bakitaka baye kosala liboke oyo kaki royaume Congo esalami et développer lisusu makasi. Nde koya Diego Kao na 1482 nda memaki ba missionnaire noir na Portugal na mwana roi Zingankuvu nde bana wana bato bayi kokotisa trahison koteka vérité oyo ezalaki na Afrique yango moni mundele azwaka temps ya koya komema bikeko mpo bana wana ba missionnaire bakomi kokotisa mundele na ndako oyo ezekeko na biso soki mbisi ezobima na mai te tobelelaka toke na mai tozwi mbisi yango moni mundele akonfiskaka biloko wana nyonso tu bikeko aketia na bamize na ye lobi na France 24 bazoloba babimisi livre na kati ya France balobi décolonisation africain. Donc mundela komi kondima sikoyo ba vérité ya kotika bikeko ya memaka pa memaka bichuchu est-ce que ya memaka bikeko ezoloba yo mema na bamboka na bino oye salaki mabomba mina mabele na bango bino bomemi yango moni mundela kozana kimia te bakobeta malokola donc bino bokanisa makambo mundela sala eza maseki te za bitumba to buna na bango biso sko to belela milimo bakoko na biso bango bakataki mituma boko makolo Ou bakangela quand même Kimbangu 30 ans. 30 ans na boloko ya Fumu Kimbangu. Pona koyebisa bango ke nyongo esili bango balingi nyongo esila te. Donc depuis 1921 til le 2023 tozana donc prolongation inutile. Oh l'homme noir azaka kozonga sima po a négliger prophétie ya Fumu Kimbangu. Fumu Kimbangu aye koyebisa l'homme noir ke temps ekoki. Oh biso nyongo na ba mindele sali nini esili. Po bokonze koyaki na 1480 na 1491 roi ndimi baptême balongole kombo ya Zingankuvu bapesi kombo ya Jean Ier. OK. Balongole kombo ya Zingankuvu bapesi Joao Ier to Jean Ier na Portugal. Mais roi wana ya Portugal azwaki kombo ya Zingankuvu te. Capitale ezalaki Mbanza Congo nde bakokomisa ngo San Salvador. Mais San Salvador wana ya Portugal ekomaki Mbanza Congo te. Nde mutu liboso abandi kozwa bakombo ya ba prénom kombo yo pesa yinga liboso na bageza ya yo te Esther keza kombo ya ba française to ba italienne yo kombo na eza o ya mboka nde yango wana po yango nde balobi na français non soyo batuni yo kombo na yo zo pesa Esther eza prénom na sima ya kombo après le nom. OK. Nde roi akoisi bokonza ndimaki baptême ya catholique na 1491 siko yaki pamvita atelemi na 1706 batumbie na mwana na mukongo alobi na bango malamu avant tokoma wana papa Kimbangu azaki na bana combien? Bana misatu. Bana nana Mutaki Solokele, Mutadi Alungana na Mutadi Angenda. OK. Bana misatu. Maintenant église Kimbangiste ebimela wapi? Église Kimbangiste salami na 1950 1958 1959. Pardon. Lokola bana wana ya Fumu Kimbangu akokende ya Fumu Kimbangu na boloko nde mundele alukaki azwa bana wana a exploiter bango nda memaki bana wana na colonie belge na boma alongoli bango na boma nda kokende na bango na Portugal kotangisa bango christianisme nde afinasaka bango mbongo. Bango baza ba chrétien te baza ba kimbangiste non? Mais bango baza ba chrétien kimbangisme christianisé. Pamba te eza catholique Vatican mutapesa mbongo afinasa bango mbongo basala ba école pour papa Kisolokela aza na ba école na ba église. Papa Dialungana aza na ba école na ba église. Papa Diangena aza na ba école na ba église. Ko nana pesa ba mbongo wana. Apa mbongo bango mo bimisa lelo batintani. Mais mbongo wa liboso basalelaki makambo eutaka wana. Bible wana bapesaka bango bakoma l'église de Jésus-Christ par son envoyé spécial Simon Kimbangu eza archi faux. Jamais komona libanga matela muninga nango libanga likolo. Comment un prophète akene kotina muninga prophète. Bango nde nyonso tata mokelinda tindaki ba bango eza ntambe mutatindaki bango. Jamais yezo tinda Fumu Kimbangu. Po soki yezu Fumu Kimbangu yezu mutatindaki Fumu Kimbangu mais bakangaka Fumu Kimbangu poani. Pour parmi les infractions Fumu Kimbangu balobi il a interprété la Bible de sa façon. Mais kasi Jésus-Christ yepe bakangaka et c'est normal yepe bakangaka. Mais pour na bana Israël
ke Fumukimbangu asali 30 pona lobiko ya bayindo mvuluzi za bandombe mutu asengi indépendance noire kipwanza za bandombe po moyindo azalaki na pasi azangaki mutu donc bango balingaka te moyindo azala na mobikisi d'infraction na ye po alobaki ke aza mobikisi ya bayindo donc moyindo pa mundele moyindo akozala na ye na mobikisi te tozalaka boye baye bakati mutu bazwi bomengo bake ingeta te utika maseki ezali koko palata nde azopesela makambo na oyo etali badiférence to tipe mwa baconfusion oyo tokotisaka bato mosusu bakanisaka ke kimbangiste nyonso oyo tomona oyo vuva mo bato agise de no baza eloko moko or ke baza eloko moko te yango wana no papa matondo mingi biso tozali religion lokola Afrique mpe eza lokola bango mpe baza na religion christianisme religion bouddhisme religion islamisme parce que l'homme noir sikoyo akozanga religion l'homme noir aza puissant na monde à cause de la religion. Yango biso tobisi bango l'homme noir pas aza pe toza pe fier na oya biso religion. O ezo représenter ban ancêtre na biso. Ban kulu na biso. L'esprit saint na biso. Milimo ya ban kulu na biso oya yaki kopesa mapambolo, oya yaki kotia nzete, oya yaki kotia esobe, oya yaki kotia libanga, oya yaki kopesa maele ya kolamba, libende ou or bango nde milimo esengi biso jeunesse congolaise tobelela pamba te Congo ya lobi biso bilenge nde photo tonga yana. Maintenant pourquoi Fumukimbangu azalaki grand prophète oyo yebani mais azala penza na batiaka epena na rang moko te soit na ba Jésus parce que nous on lobi que Jésus azalaki pour na ba israélite maintenant biso pour na biso ezala kola Fumukimbangu mais batiaka na même pied d'égalité na yete. Mais yondo lobi bongo Fumukimbangu aza prophète ba benga pa taka mundela benga immortel extra homme. Mais il quand même. Te makamba Yesu akufa te za makamba lukuta. Po yo ba memela ki yango na papier. Ndima Yesu lokola mokonzi pe mobikisi. Po histoire ya Yesu ba memela biso yango na papier. Mais histoire ya Fumukimbangu soko ke na lutendele eza côté abimaka tono eza wana na siko ya Yesu yo yebisa biso nana za na preuve. Oh nani place bakunda Jésus et monanaka bakunda ka mais tombo tika la ville. Mais omoni ke yo bi place bakunda ye tombo tika la ville. Mais oui. Yebisa ngai mutu nini oya kokende na Nzambe pa Nzambe na nzoto musuni. Eza impossible. Po tata mokela monanaka tata na mokila molimo. Po yo mona efo yo pokoma na molimo. Siko Yesu amemi libumu, amemi posa masuba, amemi posa wese, amemi nzala. Pamba te yo memi nzoto musuni siko kuna baliaka te siko yo memi nzoto musuni kuna oliani c'est transformé eza makamba lukuta alléluia amen eza message bayaka kokoso l'homme noir po ba faiblir bongo na yo le seul prophète elongemona neza Fumukimbangu Bouddha bayane kaka tomona ka ekeko nde bayaka ekeko Mahomet amonana te yezo bayela biso eza Henry Power o tourna na film aprono na France so Robert Power. Le seul prophète na monde à monana elongi Fumukimbangu yalaka yala mvuluzi za bandombe ye wana o mundele moko confirmer lobi abenye immortel extra homme pour sali 30 ans na prison aliaka biloko na bango te mavivaka ndenge nini mutu bapanza libumu michopo ezate mutu bafongola bongo bafongola mutu bongo emonana te est-ce que mutu bongo yo mone ozo Fumukimbangu nani Fumukimbangu aza na grandeur supérieure pour na biso aza na race ya Nzambe mo ya tata mokeli est-ce que mutu bongo yo ko comparer na Yesu Yesu kwa afimba mukeo babeti basete kuluna kutu baokata pota munene akufite Yesu kwa asete nikolo ya croix akufi poni boy mais Jésus akufa yana bien après 3 jours eza makamwa lukuta OK na lobi boy prophétie nini o Fumukimbangu bande comme ça ba otala biso na TV hein o ayebi kete loko boy o esalama Fumukimbangu ndaloba parce qu'il y a Jésus et monanaka o Jésus aloba loko boy esalama mais nani prophète na nani Fumukimbangu lo nini aloba vraiment na niveau ya monde esalama ezani natondo mingi. OK Ba annonce ya deuxième guerre mondiale ça a été annoncé par Fumukimbangu. Fumukimbangu mta annoncaka bango. Fumukimbangu ayebisaka bango un jour l'homme noir deviendra blanc et l'homme blanc deviendra noir. Salami. Matondo mingi. Kasi ko tozokende po ayebisaka bango pe troisième guerre mondiale. Yango déjà za na sommet. Alobaka tokomona ba malade ko matakuna, ba moto ko pela kuna. Ba mai kokotela bango bandako ko bukana. Tozomona nyonso to ozomona alobaka jeunesse congolaise ko bungisa histoire marito ya ancêtre na bango. Lelo toza yo poza médiate. Est-ce na retourno 3 générations famille oyeba na ote. On va bungisa biso mundela inisa biso. Tomi yeba tate source de notre existence. Mais là papa nkuso za nani? Azali mokobi musala ya Fumukimbangu ya 1921
pamba te Fumukimangu alobaki akotinda avant arriver à roi faut tinda motangisi oyo akoya préparer arriver à roi. Ça cet enseignement ebele babimi mboka bakozonga te po Congolais aussi l'espoir que mboka ne kobika mais mboka ekobika pe Congo ekobika kobikisa Afrique ebele bakokima mboka bakokende na bapeya poto ndeti bakende kozo ebele bakozonga te bakomona na te tomoni exemple lelo totala na Turquie soki Turquie na Syrie banda kwana nyonso to ebukani combien de Congolais bakufi kuna est-ce que déjà bolobeli yango so ba Congolais bakufi na Turquie na Syrie bolobeli yango est-ce que baobeta ata lisolo oui en tant que bato toyebi ke perdre bato ba Congolais bakufaka est-ce que lui lobi to perdre ba Congolais basalaka nini bakufaka sikoyo bango moko na français balobi on ne fait pas la fête lorsque ça brûle chez les voisins. Est na biso lelo plus de 20 ans agression à Rwanda na RD Congo. Balobi na français on ne fait pas la fête lorsque ça brûle chez les voisins mais chaque jour baba réseau to yoza jeunesse congolaise oza médiate. Tamusaka pe caméra na chaque pokota là, chaque groupe d'hommes na ville à Kinshasa ndenge baba réseau tonda bazala bango na ambiance est-ce que mais yo saka pe pona au compatir na baninga saka yo fait rater parce que guerre na nuit si la raté zali kaka ça on fait rater soda na kata bitumba pakola mafuta telate azaka na kanda asisa bitumba avance makila bandeko na ye papa wemba lobaka neloko moko alobi matanga esila kambango epai ya bapaya mais pas bakolo nango te ngana otala ya kimpa o bango batumba na moto na mwana si mwana mokongo nanu batie ne bonga na ete Fumukimbangu 30 ans na boloko batie na on ebonga na ete le père de l'indépendance Mbuta Lumumba Mzee Kabila Kwame Nkrumah Haile Selassie Jomo Kenyatta Thomas Sankara Mbuta Sankara Mbuta Kadhafi Samora Machel bato bango babomaka nanu bazubo sous valeur na bango te ba martyr ya 4 janvier 59 le martyr de l'indépendance jeunesse mtabundaka esaza na valeur lelo na mboka esaza na histoire ne loko lobi ba prophétie wana boyebi ki boloba ke na RD 5e président sala te matondo mingi mais to komi na 4e président tozaka na 4 président toza na 5 na Musuni 4 na Molimo na ndenge ni expliquer nan bokonzela ni 4 langues nationales toza na Kikongo Lingala Kiswahili Chiluba bokonze bani na bakongo Mbuta Kasavubu elongwe na bakongo Mbuta Kasavubu e na Bangala Mbuta Mobutu Lingala toye 3e pouvoir ya Bashwahili Mzee Kabila babomie nde Kabila mona sali kaka intérim ba Bashwahili apesi 4e langue nationale de l'autre za Mbuta Chilombo mais l'explication ya professeur les ala bongo te baba te bokonzela ni 4 langues nationales yango to loboba ye 4e président l'explication na bino ezala boyete ya ba langue nationale ezala ke 5e président na RDC rozala te mais to comme na 5e bien ki bino bomoni ke simbité nde olibo transformer te koloba esimbi te eza mwa pasi mpona bino pamba te prophétie ebundisami na balolenge nyonso soki kutu mutu abundaki ye moko Fumukimbangu ti lelo message neza te ebongo prophétie na ye bakolinga bakonsidera ngo siko yango na otuno kone za ya Fumukimbangu bia papa na bia Fumukimbangu ndatikaki makambo wana nyonso tu okay Munkusu aza kaka mokobi musala ya message oyo Fumukimbangu ayaki nango kotala malamu ndongo lobi par rapport à ba grandeur ozo bimisa pona Fumukimbangu ezo lakisa vraiment que aza mutu munene faut na mboka na msuto considérer maintenant kotala sur le plan comparaison to mona ki papa utaki mboka ya bapaya ya ki considération o bayamba ki mais journée moko te ba même jour o ya te ya ka férié et payé mais jour o même Fumukimbangu akufa eyebanite et ça la bilondeni matondo mingi eza lokola mwana oyo azobunda tata na ye azobunda na banguna mwana fala ya bunda na banguna ya tomboli makola tata ne tata na kweya po banguna basala nini babetiko mwana wana kozala mwana lipamboli to pe mwana ya libabe parlo lingolo bani tata azobunda na banguna akoti na ndako azwi munduki abima bunda na banguna bana bazwa nzela moko na banguna tata tika to abeta po soko atiki banguna bazopusa na bakoboma nani tata yango tata lobi aza mukongo lokola eza ya sika mama pa za ya sika obota bana mususu pamba te ezali soni ya komona ete gouvernement congolais ba accueillir pape oyo azali patron ya religion coloniale
oyo eteka bakoko na tipo oyo ekata bato maboko oyo ememela biso classe oyo ya basubordonné oyo lelo bakokoka kokamba mboka te mpo badiplome nyonso baza nango eza ya katolike baministre badiplome baza nango ya katolike soki babali mabala na bango esalamaka na l'air d'âme bafeti na bango esalamaka na l'air d'âme na katolike ti lelo siko eske milimo bakoko na biso katolike akataka maboko kote ezali na mokila mopo milimo ekufaka te bakundaka nzoto cimetière bakundaka nzoto ya bato ezali mais oyo bakundaka milimo ya bato ezalaka te mpo milimo ekufa te milimo ekufaka te siko milimo ya bakoko na biso bamoni ke bino bosi te mpo baprive biso 3 jours mais baboyi korespecte le 6 avril mokonzi ya mboka alobaka le 6 avril ya mpo na fumu kimbangu ezala journée payé chômé payé est ce que bafutaka bato donc bino bonéglige fumu kimbangu ya koaccueillir pape 3 jours ya kokanga jeunesse oyo azangani musala na nzala likolo ya mutu moko pa yeboye solution mpe ezwami te message clé mpona biso mpona peuple congolais message ya kimia asengaki bolimbisi te na makambo oyo bango basala message ya kimia ndenge nini ya yebi mokolo oyo yayaka awa maagression na rwanda na este esalama rebele akota boma bato siko mpona bino message nini oyo falaki pape aya nango oyo elingaki apaiser bino elingaki esepelisa bino esengaki pape asenga bolimbisi na makambo basala paloba verité azwa bible na ye asima nzela asala nini akende nango me ye atie tembe pamba te nayebisaka ye avant annonce na ye liboso avant atambola na velo wana émission eza so babeti koko palata na youtube okomona émission nayebisaka pape nayebisi na oya ntina chambre enoko tolalaka mpo nayebisaka ye makambo pape Jean Paul II amonaka mpe nayebisaki ye makambo Benoît XVI démissionnaka mpona libération culture africaine mpe kobalisa basi na basi natunaka ye nayebisi ye François olalaka wapi na kati ya Vatican nazoya na fumu kimbangu na chambre eno toyelo mopepi après 3 jours annonce eyaka papa bukani ata bémission ezali nga etalaka ngai te nga komona nga koko palata molobela bayindo toza déterminé soko omoni mwana soso avimi nzungu mama naza na se omoni mutu asoso omoni soso pamba te mutu wana ezalaki ya pamba te ezalaki na nzoto nango koko palata yeyo oyo botala bemission bokota na youtube obetaka koko palata bokotala makambo na yalobaka na monde yango tozali toza déterminé mpo makili ya bakoko na biso ezolela ezoderange biso chaque temps ya koannonce na bandeko na biso botala makambo basalaka biso. Mais pourquoi na mboka na biso bien que lobi qui place yeso botama bitupesa ngate mais na terme ya comparaison ya développement bango bazali kolo mais pourquoi biso place o mokonzi botama place oyo fumu kimbangu azali lokola sauveur azali lokola pona biso tokolo bandenge explication na yo ki aza prophète pona biso ya ki Jésus nzamba tinda ki pona biso pourquoi souffrance ezo continuer c'est na continuer mais ba dirigeant na biso bazo salela politique coloniale oyo eza na intérêt ya peuple congolais te onyo kwa matendenge ni pamba te bayebisa biso na constitution congolais article nino elobelaka droit ya jeunesse congolaise to elobelaka peuple congolais eza nango te pamba te babengi bango ba parlementaire eza deux verbes piégés parler et mentir mentir eza nini eza mutu akosa est-ce que bakina kolobela biso te eza politique ya diviser pour mieux régner conquérir pour faire d'elle le plus puissant du monde. Bango bana na bango bakendaka ba poto chaque samedi ba piaka bango mbonga ba weekend bongo biso babola nana kopesa tata nanu kuta zana musala te parce mbongo weekend akopesa yango moni bana bango bakotaka ba alimentation biso gambela couper déjà mundela lataki atiki na salité yokezwa kaka olata bakozwa bana bango baketanga na poto me bakoya pe na mboka wa babizengi ata tonga pe bango bake kote mundela ngo azalaka bazoya wa bana pe boya na donc n'ébite Koko Palata, vous sentez vraiment le peuple congolais et biso toza banyamate ba considérer biso lokola insecte tant si ozomona makambo eza bango na ba dirigeant na biso na ba européen ba considérer biso toza insecte pamba te yango moni bayaka na insecticide ba pomper biso to kofi ba komboli bake po bana tina na biso te mundela tiki na char de l'impérialisme oyo ba diriger la Afrique ba article ezali balobi nini. Là où dépassent nos intérêts, on ne parle pas de génocide ni de massacres, même si les nombres de victimes sont très importants. Attends, tu as 4000 hommes, Barolobaka mi balapamba. Pour banatina na binoté. Mam Africa, ils a passé pour éviter système nino munele à coloniser la Kanango Afrique.
pe ba dirigeant na biso po benga bango ba marionnette bana popi na bango. C'est quoi pour yo message nous ko transmettre na ba konzi na biso pour que peut-être ko sunga na développement ya mboka na biso o ba ko sala pour que mboka développer. Matondo mingi fo bazonga nanu batu ba miyeba baza banani to uti wapi to komi wapi tozo kende wapi. Poti lelo bazaka ko s'adhérer na ba religion coloniale mboka osimba na wote. OK. Bazo ko s'adhérer na politique coloniale mboka esimba te. La science coloniale mboka ko simba te. Donc tous les trois programmes ça la ka muta développer. Nous sommes tous étrangers, c'est qu'on développer dans nous. C'est ce que tu longue na mamba république, c'est là blonde bolobé qui tire un royaume. Même quand on me voit ici ça me sala, pas mbaté papa et awa, ba bimisi mi solo belé. Hein? Mais yebisan est-ce que le gouvernement congolais passe la concession local la maman poto? Ce qui toi na 26 communes, na 26 communes batongi ata boulangerie kaka ya mapa. Oyo ezokotisa mbongo jeunesse azosala ozo msala ekota mbongo na. Est-ce que jeunesse azosanga msala? Mais mapa wana po ya farine nango oboyi mundele le ata na bikedi na biso na manioko to kosala farine ezaka lolenge ya kobalola kosala lelo ba pays africain ba komosala mapa na bino po blé komona na te na zebiso blé wana bino bokumisaka blé komona na te lobi nzala ezoya na mukili soki pa na bango babimisaki prophétie à 7 ans de malheur na 7 ans de bonheur koko palata na be mission na zolo bana ba CCTV na zoebisa mutachilo moko nzamboka zwa makambo sérieux monde ezoya na nzala tozokene na programme oyo bokomona kokauka kuna na Europe tina ba Amérique soso tolonité tobokolité tokoliana lokwa déjà balia totomona M23 zolamba de congolais na nzungu po bizo de balamba kabito de ba repas eza lelote munela zoboma azokanga batu tokene boumbu soko ke na mwanda na banana ya na be mission msufu tokene na Congo central omona makambo eza kuna nzungu munene na ba chaîne mundela za ekolamba bandeko na biso azopesa bandeko bazokene na ba masuwa na boumbu na ba Amérique azobisa bango mission na banyama nzoka mission na biso moko yo déjà ka ba noir américain ba se soucier en Afrique mundela ke kuna ibisi bango biso batotika la batoteka bango est biso bato yango catholique pape omoni siko danger au Vatican gozwa ke ko bukana omoni séisme o esalami kuna na Turquie na Syrie et ya tina soki nga na kosibino yozela wana message est adressé ba pede ba ko bimande kuna na kata Vatican bozela boko finana ne na mabanga obotongela Vatican soki ata libanga moko ya Congo eza na kata Vatican bobonga maka soki tongama kaka ata na libele moko ya Congo eza na kata Vatican bobonga pour les messages ils a directement lancé na yemoko pape bandeko ba indo baza kuna to benga ngolo la prophétie eza prophétie na eza be mission eza be kontu na kante mukolo mona bota maka aliaka fufumba la moko te babandake na libele ya peto mai ya peto malemi très bien prophétie ko sala déjà ya fumu kimbango lelo toza ezokokisa mobobi mbula lobango neti nini nyonso ezosala na monde na ndenge gouvernement congolais mayele komi na suka po mayele komi na suka boko ko kambate me botangi ba classe bozana ba titre scolaire c'est que ba titre ngo donc ezali ko l'entraîneur ndenge mutala biso tata mbungu alobi ke gouvernement congolais zonyo ko lamboka so mais gouvernement congolais nyonso to bazana ba diplôme catholique pesa bango entraîneur ayebisi ba joueur boyebi ko beta te boza ba footeur nana teki bango na classement yete nana saisa bango entraînement yete yango na yebisa ki yo mabala na bango sala makana catholique nyonso sala makakuna mais natango akala soto kozonga momke na kamba ezalaki mutazo bella akia simbika atama ya kamba azui lobiko mais lelo apparemment c'est comme si pouvoir puissance à la source c'était pourquoi mais bokomisa ngo Jérusalem bokomisa kamba Jérusalem ndenge lelo mona ko banda c'est Paris mais tuna na kati ya Paris bakomisa ngo banda lungwa soki bakolinga basi tinyo surtout fumukimbango atelema mundela yaki abomaki ba archive soko ke na mbanzangungu côté basambisaka fumukimbango pa pétillon OK tango bakatele pe na lukuta betaka likofi na mesa mir et pasuke fissure etikala mundela yaka abambi ba fissure wana so comme ka mukolo fumukimbango betaki likofi na tango ba yo kuta fissure efungwa mina ba preuve est tangible mundela lingaki aboma histoire donc exportation fumukimbango na 1921 mundela boma 3700 familles congolais. Est-ce que congolais de 1923 3700 quota là familles en a combien de bâtiments? Parce que 3700 familles exportation fumukimbango po fumukimbango soka te ina bala o mundela koya na bana ba ko balinga kite message oyo eyebana
est-ce que c'est 3700 familles et c'est catholique a bien monté que bango ba boma batu pour un message à fond parce que arbino bolo bato zonga place to wuta pour que mboke développer kabila to mona kina tango kabila akenda même kamba a tombola ki même kombo ya kimbangu to moni yango pena na fachi suko to zonga koma matondo batomboli mais basaleli yango te yango na biso tango batombola ka bazongisa bango ya lokwa recours po ba robundisa e OK po kabila babundisa po ngala ibisaka bino professeur zali babeta koko palata 2018 na lobaka kabila ko sala passation du pouvoir to kobombe na poche to na salibanga na ebisi mundele na ebike bokoluka e mais to kobomba e lelo kabila za envie ngake na ndaku na ete na ibake akosala passation du pouvoir mais ça avant ba passation du pouvoir be mission ezali on a lobaka te milima bakoko na biso ezo ya ko informer biso ndenge programme mukile ezo kendela OK 2019 na ye na ebisi Mbuta Chilombo eza na Feza TV RDC Koko Palata 2019 au mon émission. Na bisaka mutachi, na bisaka pe tata bokechu ndeko nanga bokechu. Ayebi ke o Koko Palata, ayebi azongisaka makambo nga na bisaka ye. OK. Na yebisa papa mwana temi. Na yebisaka mundele ke na ye ko beta yo ba malade ezaka na décembre 2019. Na ke voyage 2019 2020 janvier février na uti komona baga Mbuta Lumumba na mboka na bandunduke akendaka filme basalaka ezalaka lukuta ngana koti Kinshasa le 8 mars 2020 après 2 jours ba frontière ekangami coronavirus. OK. Ngana kota Kinshasa na corona na eko informer bango ke histoire ya Lumumba ezalaka falsifié, histoire ya Lumumba akufaka pona mwasi te akufaki pona mboka na ye mabele ya Afrika po bino bosali ba film akendaki nzela Brazza ngana uti komona bag na ye toko kende na yo ezala ba site photo kende po eza histoire ya mboka. OK. Baga Mbuta Lumumba kota katisaka na maya kwangu na ba mituka oyo ekufaka na bamboka likolo na ba discours asalaka na bakenge bamboka likolo ti bakekanye na Sankuru ba histoire eza vrai donc bango ba kosana histoire po muta kufa pona mwasi na ye soko ke na Gombe awa na cimetière ya Gombe ba tombo ezali na Kitambo ba tombo siko Mbuta Lumumba kufa pona mwasi lelo lino ebima na Belgique mais nga déjà na nosaka bango 2020 message ya Mbuta Lumumba. Après combien des années, Mundela ye kopesa lino Lumumba. Mengada na luba makambo 2020. Message ezali, ba histoire eza. Siko na minute o to kanga na minute o ko za lokola prophétie o ko salama. Tout à part au PC ya séisme o ko beta na Vatican. O to ko kanga na minute oyo tozana mars 2023 bandeko ba Hollanda ba okanga date o to na mars le 2 mars 2023. Oza lokola prophétie o Koko Palata zo pesa o to kolandela so to landela pete so ke salami to se référer muta loba ngo Koko Palata e ko za ni na minute matondo mingi omoni mwana atuna kaliaka nyamekila te. OK. Omoni mukila molimo na biso tango baso bimisa programme ya lolenge nini mukile ko kende lolenge nini mukile ko ya Kongo bakoluka ngo na mwinda lobi otozoya lobi otozoya bandeko baza na poto bandeko ba omona maseki tango to bisaka bango ba frontière ekokangama pona 2019 na isa bango ba frontière ekokangama. OK. Tango mpe ekangami na ye na bisi bango te bozala kimia to kokitisa température wana corona to kokita température boya boyiba mundele bandeko fo boyiba mundele ba piye mundele pamba te Moïse tanga zo bimisa bana Israël na bomba bisaki bango ba piye Egypte ndo moni ba yibaka ba oro bakene ko sela monument bango ba piye mundele na nini baya na ba machine. Bon, ezo senga jeunesse asala bino boza côté mundela azana azango moya na ba machine wana po Afrique o Congo ba kolukango lokola mwinda lobi lokola mundela ko betama eko senga bandeko ba indo baza kuna ba kosenga basani bazonga Afrique sko awa soki toloni te to bokoli te donc mukonza mboka ye ba yango ke tolona to bokola mukilezo ya na nzala lokola mukilezo ya na nzala faut te prévoir mboka jeunesse ayeba kolona kobokola to yeba misala ya kosala poto batela mboka pe mabele na biso. OK. Soki to bateli mabele te ko mboka oyo eza le seul cadeau tata mokela pesa ki biso bomengo oyo ezalaka ya biso fo biso moko to gérer yango lobi otozoya Europe ekozala exterminer bokomona bamboka ba Amérique wana bokomona pasi ekomata oyo tozokende lobi oyo tozokende bandeko boza kuna boyeba yango Koko Palata ye baoyo baza na chance basuli baku to basuli baku ya komona ya koyoka Koko Palata lelo eza esengo mingi bokabola message oyo pa bandeko bayindo bobongama mabele wana ko beta mananu kutu bomoni te makambo bozomona ba moto kopela ba séisme zoya Europe bongama makambo zoya
donc milimo bakoko na biso ete donc tookene na bino tina suka bandeko bayindo bobongama déjà ndenge toya na Afrique te Congo to tonga mboka na biso mabele na biso ba négliger biso pa na bango botala ba vio bino bomenaka kuna lolenge basalaka loposo moyindo tozonga na Afrique na biso to batela yango frappe ezoya ba maladie ekomata lisusu ba maladie obomonaki ya mundele ba corona wana eza muke ezoya tango ekoya soki bino bo prévoir te bobelelaka déjà nzambe ya bakoko na bino bozanga kobelelaka fumukimbangu te bino bayindo bososole fumukimbangu na bisika boza bozalaka pe na makanisi ya kobengaka biso tosololaka tolakisaka bino balosambo nini oyo bino bokosala bino bato boza kuna na badanger ezoya okay. tata mokeli balongo bakoko babatela baebanso oyo basungaka balandaka message ya fumukimbangu na bosolo balandaka pasi oyo batumbela ya Kipamvita Mbuta Lumumba Kwame Kuma Haile Selassie Jomo Kenyatta Nengwa Bernice Nengwa Mafuta Nengwa Gotime Nengwa Makena Samba balongo na biso nyonso Kaka Lwila Tchaku Nevunda Yavita Nkanga okay. Mbuta Machua Mbuta Lumumba Muze Kabila tala siko ba personne bango baboma o bazalaki célèbre bongo siko ba bazali bayeba na kiti. Merci beaucoup en tout cas to comme vraiment na suka ya émission na biso to yambaki bongo wapinde ndeko azali na kombo ya Koko Palata o azali molobeli to pe molakisi ya bayindo nyonso to yeba kozonga esika to uta na ebite soki mot de la fin ko za na mo pousser rapidement parce que to comme déjà na suka ou peut ça fait numéro na pour que bato ba Holanda bako contacter ba yeba bako zo akayo ndenge ni matondo mingi topesa nano numéro bongo toloba Yasuka Yasuka baza nzembo ya lokumu na Lingala d'accord ba ndeko baza na posa ya kobenga biso toza na plus 243 82 OK 97 54 976 OK plus 243 82 97 54 976 nde maloba na biso Yasuka mbote mingi na baebanso Koko Masamba Fumukusu kia muzala mpanda na Ngola banganga ngunza bangunza baindo banso pe mama Afrika Nengwa Makena Samba elongo na bambasi bana nyonso libota kimia tata mokeleza la na bino nde maloba na biso Yasuka ezali telema mwana Kongo tosangani na pasi tosangani na bokasi pona bosomi tombola elongi egumba makala pona yango tokamata lolenge malamu na kimia bato nguya na mosala tokotonga mboka kitoko koleka na kimia mwana mboka yemba nzembwa lokumu ya binwa bosangani na lolendo kumisa bendele na yo ya tina ya bosomi Kongo epambwa makongo ya bakoko Kongo mboka Kongo elingama Kongo tokotondisa yango pe tokobatela monene na yango mokolo mwatuku misato na sanza ya motoba mokolo mwa moi mwa kimia mokolo mwa lokumu zala ndenzengeneke mokolo mwa lokumu pe andai ya bosomi tokotikela bakitani na biso ona libela. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc voilà que nous sommes arrivés à la fin de notre émission. C'était là Koko Palata qui a chanté pour nous l'hymne national en lingala. En tout cas, c'est très intéressant. Il y a pourtant la valeur, il y a boyé, oh, peut-être dans la carréconité. En tout cas, ça nous fait vraiment très mal. Numéro en tout cas contactez-nous, surtout n'oubliez pas de liker nos vidéos, n'oubliez pas de les partager, de les aimer, de commenter vos suggestions, vos critiques et aussi là pour que tout ça la toujours avec performance, avec professionnalisme. Merci beaucoup. Derrière la caméra c'était là Gédéon, moi je l'appelle souvent bras d'or parce que yéné mutabimisi biso ba image ya kitoko boy obola na biso na banda kuna bino. En tout cas merci beaucoup à toi
Gédéon, en tout cas, et à toute l'équipe technique, il y a le Nazarien Télévision. Là, je vois Maman Tiffany, servante de l'Éternel. Merci beaucoup. Vraiment à toi, nous sommes là toujours ensemble. Merci, on se retrouve très prochainement. Au revoir. Mwana motote po akosangai abongwani pete po awangata Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Bana kitoko koma mukundima atako babakola ki mafuta na musakolima lelo ya yobolingo bateli le Nazarien. Lipamboli oyo mona na katempeni mama kandelobi